nani? C'est moi quoi, hein? Ah, on s'est retrouvé à Waïza Wapi. Juste à Toza devant la Silou. Devant la société cimenterie de la Silou. Comment on est bien greffé? Et ça dit nani? Bon, donc greffé par rapport d'abord, chose principale les amis. Par rapport à Silou na Afrique intégrée. Au biso toyebi bandakala journalé a dépendaka na Silou. Mais la grande surprise Silou a seulement kamoya ndenge na ye atindi ba journalé na Afrique intégrée. Bon toyebi te so ba yokana ndenge entre bango. Et ba journalé bandimaki baza na Afrique. Mais ça fait un bon temps ba journalé bazo futa maté. D'abord première remarque par rapport ndenge moko Silou a futaka. Et puis deuxième, un paiement est presque 3 mois. Il y a vraiment cause de la révélation de donc d'abord, diminution de salaire et puis un paiement est 8 ans. Diminution de salaire, bon, combien peut y diminution on a combien? Par rapport à la section, Silou est divisé par section. Mécanique, labo, tout ça. On a une classe par rapport à la section. Mais constat salami na ba classe na bango ndenge ba futa melaka na ndenge bazui différence eza makasi ba kiti bon malgré ba meka kozonga awa po batu na Afrique intérim parce que yende muta yambaki bango Afrique intérim a l'obligé yete c'est la Silou yekutu azo basé dans les façons que Silou azong sa place kaka bazalaki mais yango ezalaki rôle na soto découvrir lelo vérité ngo c'est ça bongo to za bongoté ba pesi biso c'est ça ko bo découvrir vérité ngo. Le découvert, on est confronté parce que c'est un désert. Or, dans cet désert, ma famille continue à souffrir. Il y a un désert sur base, il y a problème. Donc, vous avez un paiement? Surtout, ça fait presque 3 mois. Vous foutez à mater. Vous foutez à mater en général. Vous foutez à mater. Bah, on la cabine au cas. On la cabine tout est. Ouais, on coûte pas que tu bakangi. Bazate, bazana kati pour que tu bakangi. Donc, coûte même pas na bango pour faire chance de coûter na même pour y kabango. Ils ont dit aux autres que bon wanyongo. Oui. Makangi na parlé 5 heures ke na yo na 6 heures kuti ete donc il aura ndenge wana ezoleka awa ba autorité ba Hollande biso de partout o lobanini pona makambo ezoleka na ba sous-traitance parce que za kabino te bo subi yango ba sous-traitance eza ebele. Merci maman na question na yo d'abord pona ba autorité na biso Congo central ngai d'abord premier regret na ngai ezali na Congo central leader azati wana ba za premier regret na ngai na Congo central leader azati o maza make charge akotaka makambo moko boui. Mais l'autre mot leader à côté de Ramna Biloti. Ayende Siko, une nouvelle génération. Le leader a Sikandé, il a regretté, il fallait pas limiter la matière, il fallait de Kishasa. Pour le leader à Boye, il faut aller en assemblée nationale et non en assemblée provinciale. Pour Yende Ma, il a courage de le parce que la preuve n'a été aux Anayango. Yende Ma prouvé Bissot que non, départ n'a pas Kitoko. Avec qui c'est que Bosso est bien. Mais le problème est un ba grand il y a leader de Congo central précise mais ba grand leader bazali avant hier rôle na bango ezali d'abord gouverneur ah samsate gouverneur en tout cas place azali so Rolanda ngai vraiment mais ka profiter Rolanda ngai vraiment peut-être le premier jour pena luka pe occasion oyo na le kapena ba makambo oyo na meka même ko yebisa gouverneur marina cotition na ndako ouais merci ndongo cotition na palais vraiment ya gouverneur pona luka occasion oyo kulu kya oyo kayo gouverneur vraiment d'abord on a rappelé que parce que vous avez quitté maintenant la vote étant qu'il est député national mais à côté de l'assemblée provinciale tant on peut sur chance que vous allez gouverneur ils avaient plus regret pour n'aille parce que n'aille pas départ que vous allez bien pour si quand on a le bas parce que n'aille n'aille pas déjà que vous allez bien gouver sur la banane yo surtout on a voté yo Congo central de Kazamou la Mwanda yo mais makambuzu les kana province est-ce que aux monde na tout aux monde on les kaka awa chaque jour mbanzangu matadi pilon to lembi yango pourquoi que biso mbongo na doda ni pe to lembi yango ba solution de force de la biso yango makambo boy o ils ont lié mbamo na famille na biso et non ba famille tout vanda na ba parler même ba famille o ba boti biso même ba o ya balabala on va se la répéter kabela bango maintenant nous autres traverser le komoko boizate na mutu pe ya balabala zo mona yo neti kaka akabaka te on a ba pona o moko bombongo na yo ezali mais yo gouverneur ozala pour jouer rôle na yo ozo jouer yango te to lembi oba kila kabisa mbongo na dodani excusez-moi vraiment to lembi oba kila kabisa mbongo na dodani nous ça pour ça ça la bino nini vous allez pour ça la réalité ya Congo central surtout dans la société netibo pour le tout bande au traverser et puis si nous va rater la société c'est besoin d'exception de ba état pole
mais gouverneur ozo jouer rôle na yo te toyebi gouverneur ya prince oyo route nationale mais tantôt bakote mosusu bayebi gouverneur te de jouer rôle na yo vraiment na poste wana ozali parce que ozo présenter président de la république donc meka vraiment ko jouer rôle na yo na surtout na sujet oyo kosuki sango pas député na biso oyo te parce que roni kola ye abandi kobundela makambo okala or yo po ozali ovandi na yo alilolilo tolembi yango merci.